par rapport à eux toujours vivre le Bien, tu fais, Billy le Kamalo Banaïbele. Tu veux toujours un enfant. Balandia DMTV mbote nabino esengoza ya biso ya koyeba ke boze belo bozolanda biso la ngonga oyo poto partager nabino quelques moments ya analyse ya moko ya ba sujet actualité autoponi pona abino toza en République démocratique du Congo actualité za makasi na ba domaine nyo surtout que soit politique ou même sportif avec Veille Vita Club notamment na choix basala ki ya madame Bestine Kazadina tête nango actualité za peso makasi sur le plan culturel, na musique notamment, avec Kofi Olomide, où il y a déjà lobby le 13 juillet 2020, Azali fêté anniversaire naïe et Gozala en tout cas 64e anniversaire ya Kofi Olomide parce qu'à Botama le 13 juillet 1956 Kofi Olomide a fêté donc 64e anniversaire naïe DMTV déjà te profiter pour te souhaiter naïe déjà un excellent anniversaire puis anniversaire wana et koka komemelaye concert malamu na le 13 février 2021 parce que à Kobeta na salle il y a 42 000 places na New Arena na Paris et pas wapi ba billets za déjà côté kama comme déjà 19 000 toujours souhaiter que ba billets continue comme mata ba vente continue comme mata pour que atteindre nombre oyo wana kozala malamu mingi mais en tout cas sur atteindre déjà presque 42 000 wana à ko prester na EP déjà même na 19 000 wana ko déjà ko prester pour ça déjà ba te belé mais to souhaiter vraiment que atteindre nombre penduzo kokana penzana capacité à Saloana et aux Amalam parce que ça le coup non seulement République démocratique du Congo mais il y a Afrique mobimba toujours quand on a mosindo ali so na biso mais avant to rappeler na bino abolemba biso te s'il vous plaît coronavirus c'est maladie mabe to mi batela to respecter ba mesures barrières ndenge ba konti ba sengi na biso pour prévention yango ezalika ka seul moyen to za nango pour la lutter makasi contre maladie wana to mi batela vraiment actualité ezali ndena lobby Kofi Olomide musicien oyo na génération ya sima ya papa wemba oyo lelo atikali ya telemi vraiment oazali na orama kasiti lelo ba jeune bakoki koyoka ezali ye bien sûr tozana ba mikolo lokola ba ya Josar nyoka longo Kofi aza très actif parce que sur le plan par exemple il y a discographie azo continuer ko produire ba œuvre ti lelo aza vraiment makasi c'est un artiste o sengeli to féliciter makasi mais la question il y a kotunaye parce que ezolobama trop que ce soit pas ya ba musicien mikolo justement ou bien même na ba jeune poto mona quand même wera son ko loba eloko moko ya bongo avec son cœur na l'une des émissions le kaki que Kofi Olomide et kozamala moi lukata asangisa batu autour d'une table pour que ba ko réfléchir bi que soki ba musicien ba vandi bazabo moko ba kokipe kolobela makambo ezotala ozo sala bango passe na ba carrière na bango notamment ba souffraka na makambo etali piraterie par exemple baza ko souffrir na makambo belé musicien to artiste en général et la comédien et l'artiste plasticien to artiste mususu kaka to monaki même papa na biso ke kwa foire akufaki pona kokunda ye biso soto yebi combien de mois nzoto na le kanaki na kati ya morgue na soni alors que na ba œuvre na ye akokaki même komi kunda soki mboka na biso permetaki na ba artiste ba koka ko vivre effectivement na ba œuvre na bango alors l'idée ezobotama na bato belé komona ke Kofi akoki kozala muto akoki ko rassembler autour de lui akoki ko vandisa bato pour que basolola moi bon moko meka kokota c'est vrai que ba meka ko tantango déjà mbalebele simbité mais koluka bato ba yoka na boko ko lembate dialogue ezakelo ko moko senga ke za la permanent le obo bebani le obo ko sola bobongisi et kotika la bongote d'ailleurs yé moko quelque part azolo ba pelo ni ne si la raté likambo nyonso tout et si la toujours et prendra toujours fin Kofi Olomide répondre na question wana je propose bolandaye bon na simato analyse
Lizango Mouamouke, peut-être conclure le son abisso. Je rappelle que vous avez DMTV, vous avez un abonné, mais vous avez cliqué comme abonné à la chaîne DMTV, vous avez une petite cloche à notification juste à côté, cliquez Pewana et vous allez informer dès que vous avez une vidéo en ligne. Merci beaucoup, tout le monde. Tout de suite après. Voilà quoi. Mais quand je parle beaucoup plus na mikolo na émission sous na sali moi avant na mikolo taroleka. On dit toujours que muto ko sangisa ba musicien ko sala neti union moroboye. Ya muto zo konza asangisa ba musicien eza Koffi Olomide asa mieux placé pour na eloko wana. Parce que dans le bien encore une fois na bi awa tolinga te vérité lobana. Mentalité ezana par exemple na clan Wenge. Yoko lobana muto Wenge yaga na 10 heures place boye kaboy. Surtout ngai Koffi autant on aura parlé. Na tangi liyo exemple moko na nenga mabeti parce que les gens n'aiment pas la vérité. Est-ce que bango bana Wenge d'abord ba mikumisaka biso to Wenge. Est-ce pas lo bango biso esprit Wenge. Moi je respecte ngapenda yi fanatique Wenge na ipela banzemo na osepela nango. Donc na kena na ba concert ba Wenge. Na kenda na Mbappé et tout. Mais mentalité na bon état d'esprit na bon est-ce que kanisi penda que sur le bien na 14h mercredi tout la place pour bana Wenge baoya. Les moutons sont réalistes, tous sommes sa réalité. Si le peut-être va évoluer, va changer, tant mieux. Mais oui, Blaise Boula, non sur la peine les balins pe la bazar. Parce que yo le bito sangana. Si vous sangana ni ngone arake, ça quoi tinda ko bakaro, au tie comité kuna zaka mabele. Par rapport ya ba antécédent boyi na on a jibé ya oyate. Mais si toute notre vie autant molaka na ba antécédent et aussi mbaka jamais l'autina moto ba 500 bateaux zate parce que na moment moko bateau basalaka la paix des braves. Les kambo ici la ratina mokili normalement ils la raté. Normalement ils appellent comment on peut et banagate clairement boye et banagate comme si azaka mbutumo kaka il faut qu'il y a la diaboliser kaka zakaka bongo kaka bossade atana le bim mabe atana le bim bien mabe nalo mabe nalo bien mabe. Donc voilà, moi je vais bien, moi je suis prêt à tout moment. Nasina Loba yango que mon konzambo ka lobi na kota na baka personnalité na lobi ngai nazali prêt à tout moment. Mais ce qui na lobi ka boy mona ah yala ka boy après boulele bino ke boy ka bon. Oui parce que ba mona ne simba ba mande fu ba ya za opportunité benda yesu ngenge suka sana. Nini après comment c'est quand boy franchement la éviter la ligue va problème te papa la ligne na ngai va problème ngala yaki pour na yu arena Afrique mobimato kutana kuna ba letano zoloba ngala kina matete répétition ngala kina oui bah c'est na kina merazila ba tu pas na biso na monate voilà problème ya gite to banolia ba makayabu biso tu na maisha kuna problème ya gite ngai mutu na força ba tunsusu po ba ya wana parce que zo boya kuta na intel ngai mutu na força na investir ça c'est moi. Voilà je dis bien kenda ba répétition ba tout yemba ba ni me pa na mon côté aya tilelo mais le fautif c'est toujours moi. Na olonga ngai ndeni non le ngai de besoin le ngai communiquer les quand même belé na Afrique pe kele li belé na éviter sur le mabé. Alors voilà c'est ça. Merci beaucoup Koffi Olomide. Talaba ba musuba mega me ba comprendre ba soit disant ba frère ou ba beta ba guitare ba imara ba micro net biso oh a chanteuse na biso ke boy chanteuse na bino busala mutu. Heureusement, Nzambe a lobelanga pa na botu no botikate sala devoir na yo. Yo bat ba monaka résultat sikoyo ba master ya chanteuse no batikala kuna. Nzo bango tuté ba rebelle no. Obi komata ngani. Sikoyo chanteuse o wana il est pas lié à la tile loka bongo. Te pour se gâter pour ça sali plus bolobi en tout cas maboko sala bien. Dans le lobby, et binaga pa ibanaga pa yopo tunanga pe kaka. Oh, je chantais ça batu ke chantais ça batu basala mutu. Ba nguna fabrika siko bao basawa na kilelo basaka na chanteuse wana. Oh, comme il a 5 millions de vues
kaka pona ko bandela nzemba mutu pour bandela ya pamba ba yango cover Égérie 5 millions de villes à 4 mois et demi. Si vous chantez au yatika wana bazana bango balikinga la musique baza wapi kozaka bazaka loka ba chanteur nango ba kumba ibanate ah ba kumba ba ibanate. Voilà, Boti Kolanda Kofi Olomide, Boki réponse na une question très claire, hein, Willy Kayembe, journaliste à Tunia, lobby, idée zobi manaba mikolo ebele ke Kofi Okoki ko sangisa, ba musicien autour na yo, idée wana mikolo kakate, ngala yo quand même wera son koloba yango, bobi ke wera la quelqu'un de timide aloba rapena troté, bobi pe wenge, d'ailleurs Kofi alobeli kamba wenge yango bobi 12, nakata wenge maison mère nini la kisi, mais wera son aleka ki alobi penza ke Kofi Olomide asangisa donc wera lobi yango donc so wera déjà lobi yango c'est kazo mona ke sima ba papa wemba sima ba kester Kofi Olomide o ya tikali bazo reconnaître valeur na ye non seulement d'abord ya ki ene na âge même ene na kati pe ya musala oyo to ebi ya mineno ya sali je crois que mutaleki Kofi Olomide azate to loba vérité to palangana te to kosana te parce que après ba tabulay wana lelo so même sur le plan discographique Kofi aza vraiment béton eza mais réponse naza un peu déçu parce que Kofi Olomide on dirait Kimi na responsabilité on dirait Kofi a bangi na charge wana Kofi a lobby ko bengi sabatu c'est bien mais na mentalité pe état d'esprit ya bana wenge ba oyata so na bengi si bango ba oyata oui to bi na biso wenge ya 12 wenge to bi na biso kezali bablo kana to bi yango ndenge ala na kata wenge mais Kofi osala ngo déjà yo moko lobaki yango pe okenda tina ba matete pas Félix Oze kwa na cadre maisha même nata suga après petaki to yebi okenda ti bala zamba Kofi Olomide okoko sala ngo pe lisusu boye la rappel nini finalement boye la rappel oko lemba tenzo kwa lemba kaminu na ete okoyi ko lemba pete donc ce qui idée wana zo naître pe si c'est sincère et que bosolo li pena dialogue est sincère je pense que bokoki ko vandi sa idée wana na sens ya osala club ya ba master hein parce que ta mususu mutu boborana no ba master donc bosolo raté non pas parce que boborana problème mais car parce que ta mususu boborana bino ba master peut-être ça peut arriver ta mususu une fois par an de ta mususu boko solo la ya la ranango biso tuna ba quartier to vandaka to solo na tout le monde telingo ba teka to za binemi na batu wana donc les solo ko sangisa na sens ya ko parler travail parce qu'après tout en étant divisé Moussa Nabino peso avancé et même ba politique ba oyo kabino neni mingongo Nabino et kende pe penzata alors il est important quand même initiative ou t'es pas mutu moko mais ce qui déjà batu mususu nde bazo mona ke Kofi yo faut ça lango je crois qu'ils ont yango puisque initiative ou t'es pas na ote mais outi na veut ya batu mususu aussi bien mikolo mais que même ba petit na oneti wera son alobaki yango Kofi Olomide sala yango tellement ko hésiter parce que c'est vrai que belé pe ba oyo kayote mais je crois que vous a la processus il y a aucun de malem beti mutu musu pas comprendre bien fondé à likambango et ma campé ko avancer plutôt que pour naza sûr même la réponse non pour le bifo à la réaliste mais na sûr même la réponse na yo au lieu tonga frustré les sous bana wingango donc même na bana wingango ba omi lo ba les sous babi mais voilà il y a déjà au départ zolo babou bon to ya pe pour la ligne vous monde donc au départ déjà malobana déjà donc divisé nango et kaboli et créer nango le sous maman la polémique plutôt que les maloba moko un peu conciliant ko ramener bateau autour d'une table parce que bon faut pas un idéal moko za musa na bino danger za musa na bino yo moko Kofi obeti ba ne belé obeta kana parité nous savons tous que plaque tournante pena ya culture hein ya mon kiliming mingi za kuna surtout pour la biso ba africain particulièrement biso la République démocratique du Congo donc les en terme même il y a ba studio d'enregistrement les en terme ba production scénique kuna pena nde so boke bobeti nde bo se retrouvaka mais bo sali bambule belé bobeta kate problématique wana ezali kamba ko traiter yango pe ensemble par bino moko ba concerné pour que ba politique ba okabino mais soki déjà na bino ko sangisa c'est impossible pour neti bana wenge ba oboya koya moni ke wana déjà bino mo bomitié barrière bino mo bomitié frein et zamawa et on a rappelé aussi encore une fois la réponse na yo Kofi OK sous na sens ya ko sangisa te mais
moke au pandi na onde lisusu bona habité peut-être des vérités oh yo lobby mais ndepe balobaka toute vérité n'est pas bonne à dire après tout. Merci to comme na suka ya moi lisolo to nga to échanger moi moke to réfléchir hein to analyser moi moke ba propos Kofi par rapport ya makambo yo o pe biso to lobby za point de vue Kofi a zappé na point de vue na ye biso to partager ngo pe penzate ezaka idée et nani ana raison nani ana tort to zakuna te to échanger ka ba point de vue yo pe muto landi biso zappé certainement na point de vue na yo a problème te hein toujours la mabete o yo lobby boité eza encore point de vue de to lobby analyse o to sale analyse à la réalité za ka vérité te ko tomber que zappé vérité tout comme nga pe na analyse danga na fongoli aspect moko boto brèche moko yo yebaki te to yo pe fongoli brèche moko nga yebaki te DMTV na lisolo le loto comme na suka mais yo mtozana na abonné te cliquer comme abonné ko bo senti ko cliquer na cloche za pembe ne ko permettre comme notifier la prochaine vidéo to mettre en ligne Tomi bate la coronavirus ezali COVID-19 ezali to respecter ba mesures barrières mais surtout to yebake prévention des ali seul moyen to za nango po tomi bate la. Merci beaucoup yo mtolandi biso aux fan ya Koffi Olomide sala makasi somba billet yo mtoza na Europe aux na Canada aux na États-Unis partout aux na possibilité ko zo avion qui est même na République démocratique du Congo ba prêtre baza o ba ko payer bien na payer na billet avion sous qui a tali concert le bien na zongi somba bio kendo tia mwana mboka poa boké tu premier tia Koffi Olomide poa na ande kona yo artiste et musicien donc bino boa double famille na Koffi Olomide famille musicale et puis sous famille ya ba congolais en général donc tout tia Koffi Olomide poa pour un concert na le 13 février 2021 et Simba yo za lokumu ya biso surtout ba congolais tokutani prochainement au revoir.